hier le quoi beza le kuta approuvé yango kasi yango cité du fleuve c'est approuvé yango ba fundi eza cité du fleuve eza falité place baba ki ndako afali des places ya zovanda eza ba ndako ya Mandala famille Mandala Eric na Willy na komi wana ndako lena monona na TV abi bon oui alors nga ba loger na ya Mandala eto atenga na imambo na te ye moko artiste mutaleka lo baleli ka mwanda kuneto kaka ceinture na ye parce que likambo yo Charlie to boyi ba botela ngo be émission ezaka pour mahambo to moi lobby analyse Charlie Prince ba mbage pas grâce numbi alobaki ke fali poupa ananda na cité du fleuve avocat au parquet des grandes instances de Kinshasa Gombe pour fali so ko funda aw banana ko funda batu nyonso ba finga kai ta Obélix sarato la Obélix taninga finga fa avant tout monde fali na parquet à Gombe akendaki ko sala makambo na ye mususu akendaki ko loba pona ba société oyo bazotia ba nzembo na ye na ba téléphone na ba ni contrat so esili katape ba nzembo Charlie wana fali ko porter plainte pour fali a calculer gete atala kaete ake ko filmer na domaine privé cité du fleuve et ça domaine à part c'est privé ça ya mutu asomba atonga banda kuna ye ba ministre bavanda kuna batu bautaka libanda ya mboka ba général ba généraux on se comprend bata poto belé bavanda kuna bazana makamna mongo privé yo ozo kene ko filmer et ça en sens problème ni na fali à se comporter toujours bien norme à respecter problème ngo ezani yena mwana mobali wana voilà fidèle internaute bienvenue sur Feza TV et sa chaîne Nabino Obolinga mingi mes abonnés merci ya rosa susu impatient ya rosa na biso le lot oyambela bino maniqué de John aza minga roloba to soigner mambo belé sauf rien par rapport à mambo zo les sur internet bonjour maniqué bonjour maniqué boni ça va ngolo nzambe to muke kaka tozo bunda kaka Boni Prince va bien. Prince va bien très bien. Après concert à Zonga qui na studio. On a oluka assis sabanzembo na yazo sala misa douana. Aza na studio. Boni ba sango ya El Mara Mobutu. Mobutu aza très bien. Azo séjourner non na Kinshasa. Toujours na musala, azo sala ba sport na ye, azo kiza na répétition. Aza très bien. Très bien par rapport à Mambozo les sur internet, Koto Bitumba, Koto Bazo Finga Mobutu, Koto Bazo Molakana ba bien aillé par rapport à Madame Charlie Prince Saouta qui koloba à propos na Lobaki. Est-ce que c'est vrai que tu as vu qu'il fallait dans la pas monter dans la cité du fleuve? Bon, au moins ce qui mutu oyo azana poto azo somba le pango cash net na États-Unis parce que to bi France bobi aza bol bazar résident kuna. Mutu azakana ndako na ma campagne. Na ma campagne ana ndako ma campagne bandako wana kune bandaka ba million. À 1 million, c'était le fleuve ndako ba 700 000 $. Hein? Est-ce que vraiment mutu na bandako na ma campagne ko zanga ndako na cité du fleuve? Et puis de quel droit mutu ko kene ko fouiner na kati ya vie privée ya mutu? De quel droit jalousie à modèle nini non on l'a sabatu que non musala ni soma mobali na sala kaso kiloko te musala ni so fallait au sana monde entier azo voyager na ba feza kana sentiment non ya betane ba ko atanda kwa ndela sana ngote pourquoi bolinga ka donc basuluka toujours ba dénigrer ba rabaisser pourquoi aza congolais mwana ya mboka atombola ka drapeau ya mboka partout azoke mais pourquoi motema mabe ya ndenge wana na artiste na biso a violate makambo kote ezoleka na mbona na Guinée kuna Sidiki Diabaté ye wana mboka na ezokotela et pour chanter na bango problème ni na fali à se comporter toujours bien norme à respecter problème ngo ezani ye na mwana mobali wana ye na batu mususu jalousie ya makasi ndenge na ebité Yango fallait apporter Charlie Prince. Fallait apporter Prince, nani plainte de Charlie, wana fallait apporter plainte pour fallait à calculer gete atala kaete. Ake ko filmer na domaine privé. Cité du fleuve et ça domaine à part. C'est privé ça ya mutu. Asomba atonga banda kuna ye. Ba ministre bavanda kuna batu bautaka libanda ya mboka. Ba général ba généraux
on se comprend bata poto ebele bavandaka kuna baza na makambo na bango privé yo ozokende kofilme eza na sens te bato wana baobanga sikoyo ye lingi cité wana eza na manka gani babakende te cité wana toza na insécurité moto akotaka afilme ka boye mpo bato bakoma okimba otela bacité likolo ya ofilme likolo ya koenregistre bato ye sikoyo image nini ya opesa na cité du fleuve image nini ya opesa na cité du fleuve alinga bebisa cope na bango pour batamba omona batamba mona bi oh ntonga des places to kina ofala to kanza to na sécurité te alors mon kona porter plainte fallait porter plainte nani fallait avant na ma campagne fallait lukanda ko fallait na ma campagne a filmer yango manda connaissait la famille Mandala ba pesa ka fallait avant ndara fallait avant na ma campagne fallait avant na ma campagne fallait ça na banda ko na cité du fleuve hier le quoi besa lokuta approuvé yango kasi yango cité du fleuve c'est approuvé yango ba fundi eza cité du fleuve eza falité po fali so ko funda aw banana ko funda bat nyonso ba finga kai ta obélix sarato la obélix ta ninga finga afali avant tu mona fali na parquet Gombe akendaki ko sala makambo na mususu akendaki ko loba pona ba société oyo bazotia ba nzembo na ye na ba téléphone na ba ni contrat so esili katape ba nzembo akendaki ko funda ba société akendaki ko calculer te fallait akendaki ko funda ba société fallait soka kenaki na les autres des domaines bafundi Ken bafundi pe Charlie par rapport à la cité du fleuve cité du fleuve Ken pas filmaka ba chantier fali kala wana ezaki autorisé par fali moko ngape na zalaka ezaki autorisé wana ba chantier na ezana ba chantier ezate ke lo banda ko esili boke no filmer yango babiloko na ye boke no filmer yango banda kuna esili boke no filmer yango oya o filmer ndako moko ya bato ndako wana filmer ke eza ya bato eza ya falite eza ya bato banda ko fali esila eza ya bato siko bakolo ndako wana ba sepelité comment ko Alexander kuna bango président na fali akendaki mais en soit trop lo baké ba abonné na biso to tuna mutuna oyo mami muta ise to tuna ngo en soit surtout bien que Charlie pense abanda de kalama oyo attaquer fali notre possession l'artiste congolais Fally Ipupa a porté plainte le mercredi 30 septembre 2020 contre les entreprises au parquet de grande instance à Kinshasa Gombe. Ensuite, à croire notre source en personne, il s'était déplacé avec son collectif d'avocats au parquet des grandes instances de Kinshasa. Gombe a porté plainte contre plusieurs sociétés pour exploitation des œuvres d'esprit et de propriété intellectuelle, contrefaçon et violation des droits d'auteur de certaines de ces œuvres sans son autorisation. Akenai makambo wana te. Waneza makambo oyo akendelaki makambo ya ba société pona banzembo na ye. Akendaki makambo ya ba wana tala. Mobutu ana tana bango te. Monsieur bazebele pona chala bosse ça la banaliste critique. Comment t'allais za mukolo? Likunyat, moi muke osa makamba bien. Mukolo siko sale loko te likunyat. Likunya mote amabe. Motema mabe kaka. Motema mabe makasi, motema mabe. Po wana to ebite ya motema mabe. Ya motema mabe. Ya motema mabe. Olingo la sabatu keno nyonso o fali asala kasala yango azwakani mbongo te azwakani eloko. Ah yaya. Eloko ezomona na miso plein wana nyonso ya mbongo apesi $20,000. Na mbongo ya concert na ye atindaka ba aide humanitaire kuna na beni na nini na beni kuna asomba ambulance azana ONG mobimba obaki na opesa ba bilamba na mbongo na ye ibongo sikoyo ndako azana ngote sikaye ya kolala azana ngote ya solo wana siko bandako nyonso mindele bakomaka na ba Espagne na ba Italie na ba États-Unis et donc ça y était na ba mindele pas ko ta oye makamango dans son total ngo intelligemment tout le monde qui est en danger, dans tout le monde on se comprend. On se caille Charlie. Si quoi a comme pasteur ndi, il y a une voiture na ya comme côté ali do banzambe. On a touché ba point mort, on a prendre bino bolamuka. Ah ya ya. Tozara déjà ya olamuka. To beta de Bercy. Karaté ba tourne africaine so ban.
ça déjà ya olamu kele omo elalité na victime soyez mort le bec il y a un problème na falité aza problème na falité mazo finga epona nini azo critiquer epona que non ça émission na veste aza ko seka voiture nesa likola mabanga ya somba ta voiture na vie na ye voiture atambusa keza ya mwasi ndako afanda keza ya ofutela afutela kaneti ngai asomba eloko na vie na ye oyo critiquer moto abimisa mbongo asomba ta voiture nyonso wana sala kale ya mwasi biloko nyonso zana telefone kuta sala kamasi mutasombela ye kanda Bon pesa pe valeur. Bino mona okitisa mama makasi moi simta na loso liaka moi simta menela ka. Yo ka soni ko papa, yo ka soni ta mi bengi mukolo, sa mama mikolo, yo ka soni. Oh. Te vola otala nanda ko ba kabela yo. Oh. Bilambola ta basi moi simta somba. Basi mtu asombela ka yo. Chroniquer ça ya musale pana o comme ça et moi sinayo et en sens on respecte même batuté bon il manque à respect makasi aki ko toucher place ba toucher ta toucher domaine privé ya batal assis sango voilà manika assis sango par rapport à l'actualité là tout le monde qui bana oya ba benga romami moi de la peste tout le monde ba bitumba ils oublient maka pour choana et même car même vidéo ba no filmer autant bo sala na ken car ne même ba tout cas o ba filmer kayo est-ce que vous aura prudence te ya mamunyo choana tango yaki bitumba te nga na vanda ki na sala émission ya yaki na sima nga so asani na tendenga na telemaki yaki bit ko bunda na ngati bunda na ngande na ko bunda na ngati ako bunda na ngati est-ce que repérer pe bato ba filmer kayo wana soki ma mo ka mo ba problème ba filmer ba mi wana internet ya Mutu tanga asali kambu ya obatama. Olobi na ye ayoki te, deuxième fois olobi na ayoki te, troisième fois pousse na supembe na ngate. On sa supembe na ngate na ngole pembe na ngate. Donc un peu que mambo ya principal de fallait zo mimi na mikili. Tout ce que nous avons la volonté na emo yesa volonté na mabele sa la volonté na. L'essentiel à lobaki yango au kokisama lobana ye parce que asa homme de parole. Parce que pour tous les cimetières, va bien un cimetière, va musicien. T'es ok no vanda ta ozonga, ozonga. Pourquoi pas choix mususu que bon niveau zote que abetana na orchestre avec victime. Bon, tozo tika ka nzamba sa na volonté na. Asi sana makambo na ye ba agenda na ye, prend ça bimsana no puce na ye après to. Nzamba oyeba nyonso. Voilà maniqué tozo chité na biso déjà. Moi mon pour na chaîne Oyo Feza TV. On a abonné pour yosa populaire partout ou même moi pour abonné va s'abonner les sous. Donc on s'abonner massivement à Feza TV, hein, on s'abonner vraiment massivement chaîne Nabino. Il y a bisogno on s'abonner massivement, hein, pour que des liboso bota la chaîne Sika. Donc on s'abonner massivement, merci. Merci Maniké. Bambote Bambote Goreti le voisin on a pesi mbote minga linge na pesi mbote, vient dans un protocole. La bonne guérison, Beli Corona, la bonne guérison na yo, place aux Ali, la pesimbo tena Mira yo kito mote majunior yo kito. Ya na ngai na pesimbo tena famille na nga mobimba na bana na ngai Jonathan Kadima, anandonga la fille du roi, na pesimbo tena Yan Katuku l'ingénieur immeuble. En tout cas vraiment na pesimbo tena le sang de l'agneau, agence de sang de l'agneau, soko lingi ndaku no futama, bâti de la famille provision, ba biso baliaka ba mbongo bani, le sang de l'agneau ezawana pona yango ya Gigi Sakoul. Donc merci beaucoup. Mais moi et moi à Soubarara, c'est par rapport à Mamozo le Kanambo Karama, le tribalisme, tu es bara Mobutu, la tigaption à Mambo, n'est pas tribalisme, ils ont mis sous. Moi Moro. Ils ont mis un dé. Baluba, Balinité, déjà le roman c'est ma trop dans le même que Lumbashi, Mamuluba, Mukongo, Bazo Kanate. Bon, au moins il y a des domaines politiques, on n'a pas à s'intéresser, on a un domaine musical. Tolingana toyokana mobuta tikela biso sikota ba bomana nenga so neti nga na muluba na mu sakata nga na mu kongo na mu sakata na mu yaka na muluba mama na nga mu kongo mungala papa na nga mu sakata mu yaka muluba sikoyo bobo mangande bokata nga mikemke alors bana ngai ba kongo na na mwana ya muluba na na mwana ya muswahili mutetela sikoyo wa esimba te to sangana trop esimba te botika biloko wana to linga mboke ke liboso
président so Fati mbote na yo napesi mbote na Moïse Katumbi Chapwe Francis Kalombo Solution mon papa je t'aime beaucoup I love you napesi mbote na bayana ngane so mibali na sengi pe merci à vous. Merci Maniké. Voilà tous aïna Maniké de John on a eu à parler au Seigneur plateau sur là na mboka o ezole kama monsieur par rapport à internet en tout cas ba abonné na biso ya Fezati vous continuez à s'abonner vous biso biso elengwana ninge sala kama musale zongi fema musale zongi en tout cas bela dinganga pesio mbote pourquoi pas na mami grand-mère na pesio mongi na Londres musala skonde bandi fema to yaki ya mama Nike to soli o esingela ki mais eza première fois to election na kati ya poto na biso na chaîne na biso ya Feza to continuer ko yamba pour na sinon ba analyse na ezole kana mboka et ko sala biso bien en tout cas merci na Lionel Chamala o azaki derrière la caméra ameki ko sunga l'assistance derrière en tout cas tout le monde limba la silence qui nous a au revoir.